na ngai. Napena kokumisa Nzambe papa ba miracle ba action de grâce ba merveille azosala na vie na ngai oyo atikala kozwa moto bana na botana ti nakoma na moya ya lelo oyo nakozwa kaka na liloba nabandi komona papa na vie na nga bandaka 2002 tokomi na Angola na 2011-12 nandi koluka papa komona ye nalande na Lubangu oyo ake Wambo nake na Wambo oyo azongi Lwanda nake na Lwanda boyo papa azongi na Kongo natika komona papa te donc banda komona papa na vie na nga wana te na bandi kosala na liloba banda nakoma kosala na liloba mbala liboso navana papa nasola na papa donc ezalaki kaka lobi donc namoni ba merveille mo na vie na ngai namte natikala komona papa donc naasili papa place azali place asoli na bana ni mama nini esalaka kaka donc komona papa namoni ke nyonso na vie na ngai ezala koboma amen amen bota nazokumisa Nzambe vraiment témoignage na ngeza mulayi mena okatakata ngo vraiment na lesengo makasi komona esungo to Nzambe lelo témoignage na ngeza nga koya na nga na kati ya liloba na Nzambe ezalaki vers 2004 nalota na ndoto na ndako na 6 classe na osala quelque part naloti babi na après avoir kolonga mosala tala ekosengeli kosambela église liloba na Nzambe église ya molimo ntango okende kuna tala yo ye wana namoni mpenza nga nabi oboona babi oyo te nasutuki nazwi kaye na komi église liloba Nzambe église ya molimo me nayebi yango te nayokango te ntango naloti bongo na partaga ndoto wana na 3 personnes nayebisi mama na biso collègue na nga mosala na ndeko mo boye ka toyebana na ye natuni bongo est ce que oyebi église liloba Nzambe molimo nayebi yango te naki mosala nesi collègue nango oyebi église liloba Nzambe molimo nayebi yango te naloti babi na nga après avoir kolonga mosala seke mosala elingo sila mpo na nga yayebisi nga te kolongwa non te tozela décembre comme bafuta double salaire po tozwa mbongo wana mingi tokende biso koteka bandeko ntango naloti bongo après 2 semaines patron abimeli nga abi fini le service remet moi les clés nalingi nayoka pasi me motema ngeyebi nalotaki nazonga ndako nabi mama tanto toleyebisaki ota balongoli nga mosala sans motif abi na nga aza likambo ya motema asala mwana moto mabe te ma nzolobalobaka wana bandeko ntango naloti boye ekomi soki osokolali bitumba pene ozobundana bato nabi ntango oluki eglize ekoki bandeko na bima journée mona nazala déterminé na tambola njili mobima mpona koluka eglize naotuna so nakenake na bibo oyebi eglize loba aza ya molimo toyebi yango te bandeko espoir ebi nanga bao namoni mpo naluka bapevi alongo lokola babikulaka babengango eglize ya molimo seke baloba makambo ezoleka mpo namoni grande sere nanga ota foto ala defi makambo ekombeli na ntango mosunga mpe nangi nakufa nalota boekokisami bandeko natambola Nzambe amemanga nakota na Kimbanzeke njili na tuni namoni te nakekotaki bantie na bino yebi eglise moyo ya pevi alongo mama leki naso andoki ekuna kala na bomwana seke nakele baloba no nini eleka bandeko naokeluka eglise wana nzoka nde Nzambe amemanga vers lukubama nakomi kotango na tuni eglise moyo ezalaka ya pevi alongo oyo elongo ekoma kuna apusana mwasi na namuse wana ntango naopusa nakomi kote na tuni eglise moyo bayebisi ya koto oyo baloba makambo bayebisi nga oluka nini obungisaki eloko nga nabika kende na mabala wana si papa moko aza kuna epena lolobaka mpe yamaka masolo ntango naokende nakoti balabala yango nakomi kote mona beti bakato ata te natali bandako natali boye batole natuni frère mo avande wana frère nini ayebisi nga église nini liloba nini liloba mbamona sati chele kuna bi église liloba za molimo so nakoti no bamakambo eleka na vi na nga baza wana mpo na milimo bato bon nakoki kosiporta ngo te frère wana simbi nga alipoka kotinga bandi koteyanga nakomi soko koloba nga naolukana kanti eke so nakoti bango bandolobala na seko eza na mpeka bakuple priere lokola eglise nasambela mama na fois nalembi balemba liloba te kei mpa mama wana yala mosakoli Fabiola ntango navandi mosakoli andi kosakola nga abi koyano tala oyebaki pete Nzambe namengi yo boyeboyeboye ntango nangalakaki nalotaka bi bakata ya molimo te mama wana asakolanga bandeko nazonga ndako nayoki vertige siko confusion mateya liloba na mateya groupe de priere na to nandoveye sur te donc veye wana ezala nango veye Nzambe te wana okekokendaka kokanga etokoki sambela na buto otiki ndako donc veye kaka na molimo nalamuki nakima mabe siko de mateya wana oyo ateyaki nga na oyo nazalaki na église ebandi kobunda na mibwaki boye na se nalali na nsima namona moto na Nzambe wana yebi ete ayebisi ngai
tala monene esiko nyati mikolo boya alakisanga bomonde stade etonda wana plus abi tala monene esiko nyati mikolo boya est-ce que sokange place no ngalobi oui ouais place no abi na mo katikati wana abi na kange esika po mikolo boya place ezala te na surtout ki na bi oh mutu imani lobi na wana songo mpo basali buto andi na mona kitona kenda ba isinga yawe na bengi a parce que to mona décembre elemba kufa nzela mama sina bota bina bina la katika kanga mama so biko kata te babi yawe ndane no patali o ezakatu le lembo no po big se bena nzela lo ba pe lembo no ya bo kende bongo ngo ya menyo a bandeko tana njonda loba famille telemelinga na mama nga mona isaka ndoto wana bando se moi no kuna te église wana boye église wana be bandeko mama nga kana to te di mama ndana yebisa ko na lota kape makambo na lota ko kisama ndaka ka kuna mukano yawe banoko nga batindi balet na na yoso ko l'église wana biso na yote na bi mukano yawe bandeko na windela liloba na teya bat na liloba na pete me bandeko nga ko bandimela bandeko za pasi na ndako yembi ni na mabat na fositi na famille na batelemilaka mais gloire à Dieu le na lo ba ngana libota nga bandimela liloba bandimela liloba me libota deuxième témoignage na papa sakola nga ebisinga bwalba nga boye Yundo uzabo na mona pina bala mingi te na mona otambola ba Amerika otambola mingi bande bopona ko mala mboka oyo na préparer voyage ote nzamba visitanga nzela na koma to nazoya to komi na Mexique ka to kotaka esenga to bosomba mwana na bengi moko basala ndema na ko somba mwana te yo nzambe nta otambusa kanisa ka ndongo otamboleli okosala 3 mois to ko bima na isi bande kwala ngana okotanga moko babi yo pina maboko makasi bakabelo bambo somba mwana lingite nabi ainsi l'Éternel na okotanga ça 3 mois to na ko bima babi yo babi osala ba inali ba ore fleu bango kende bande ko ngana ke kota na smart ba oyima imapona ngana kota détention mais eloka pase la ke na liaka musuni to na koma na sa makole lemba comme nanda ko liate pour amukusi ba lesa na sardine la fa soko leki to ko chiko a nande na koma ko leto na koti détention bamisuna tsela biso na olia 2 semaines 3 semaines 1 mois na biya no ba bisenga to mo ko ka a ti isika una umela na sali fièvre na mona papa aye na kulwa aye bisinga asimbi liboka pondo abinanga tabile ile yango oza maladi te okobima awa ala makamso alobe na kolo bango te wana eza yanga bande otoka mbango bona bi esili so na okoma squelette na kolia lisuki na détention ona koma ka squelette bande ko sami bongo pona okata mkuse to na tiki ka kolia misuli na bango wana na sala kaka na si ba 3 semaines na leki na interview après 5 jours abimisina détention wana la seule congolaise abimezanga ba congolaise nyonso na kutana kino na lo babolo bande ko ba refula ba bien que passe na motema donc il y a bande ko beta tembete zonga simata mel bota Amen libota. Voilà, on a un témoignage à Opesa, on a 3 témoignages. Il y a liboso na mbili lobanario na São Paulo na année 2016, voilà. On a invité na frère Mopaza Tilelo, frère Dani, to sambela na Tilelo. A invité ngana mobalanga. To kimara chaque fois to moni surtout appel neto ya mbarate. To roma obanga na okuta na nzela po ezaka bo église te poni. Boya église ko basia et c'est frère Dani. Une fois que l'église mboule bete ma casse. Première fois que comme na liloba ba sakola po na ngana trouver en oven na considérer en vraiment te. Dès que qui m'a biso rapport gende une fois ba comme frère Dani ka ko continuer une fois na la mpena bitana ke kara na frère Dani za pe kimia. Na kenya liloba la kuta na moko ba mosa sakoli po na ngalo binanga yo fombeli fo ba sala opération bande ko siko bozo no ela kala wa bwa kamaka. Ba sala opération na libumu mutanisa no tika libumu ne libanda. Mon opération ndenge zo kana opération vraiment et travaillanga nazonga vraiment mutu na bidon na ndotika so libomu libanda te ba bilamba na message rolata na rolata lisote nazongi vraiment sérieux nazongi mutu na église à considération na comme église et ko le kamikolo moi ça le binanga c'est bon nzamba sandamba bundela yo et loko ko le kate na bi merci mon c'est ala bon c'est na persévérer ki na liloba na ko ya Rio de Janeiro bande ko to bo liloba te momba minene za na kasa liloba première fois nga mona mosali lelo moto na nzambe prophète mais na ndoto déjà na monai na lali fakto ya nzela ya makolo munyosa yebi na 2019 na janvier to kangami pena batu to sel pe ba programme 42 alaka na lali na loti moto na nzambe ya bimelinga d'habitude bo excusenga na bande ko seka moto na nzambe alimbisa ngai girl moto na sandala ta ba polo na kompona te la costa la ta c'est mutana mbongo te kaka le même polo na la costa na bande ko seka kaka le même la costa moto na nzambe bimelinga tuninga nzela ozo kende za passer tala molili liboso na namoni zamba namoni bato na kati ya mai bazoganga namoni na zamba bato bazolela alakisinga nzela
na fongoli miso ntongo ezalaki un certain samedi to dimanche nango na ntongo nakepa moko ya bamosi na biso na bita mosi etana naloti boye mosi alobi na ngai kasi nzambe deja alakisi yo te nzela nda eza mpasi ezaka mpasi te keno nda alobi no eza mpasi okokuta mpe na likama me ngai na opréféré okeno te comme ye moko alobi kino nzela eza mpasi nzela eza molili nzela yo moko omoni na bato na moi bazoganga nde alakisi omoni bato na moi bazoganga kokende te nakendaki te kaka le même janvier wana na fin ya janvier envers bafin ya janvier nazoyoka bato bakufi ebele bato na zamba bato boyeboye bato bakufa vraiment ebele na oyo tozalaki na bango fai tokende ya zaza grâce ya tondo osambela mpe na kati ya liloba na bana mibale bakufaki na kati ya mai nabia mwasi azalaki na razo efalaki nakende te donc troisième témoignage nange eza kaka na kati ya Rio de Janeiro année passée falaki naya mpe kaka nzela makolo mwa badifficulté ekomaki nzambe ya kosala to ekozwa makoki tokende nzela ekomi ba gauche à droite pandémie eye corona yebika place basi bavandi discussion esala ezangaka te naye kokima église na ndokende so église te nzoka nde nasalaki erreur grave ezalaki nde diable azolinga te na persévérant na kati ya liloba nakimaki église ta molai na elota moto na nzambe lisu deuxième tour mais wana apesaki nga mokongo bato baza bazotia offrande soki anga nde natia offrande moto na nzambe apesi mokongo moto na nzambe azoyamba bato ekomi na tour nanga moto na nzambe ayamba nga moto na nzambe apesi so mokongo nalamuki nakepa moko ya bamosi erik nabi mosi tala loti so boyeboye moto mosi aningisi motu abi fo sambela makasi wana eza miango bandeko ezalaki mpe vraiment miango babi bitumba osanga ta mbongo ofuta ndako mbongo oleza te nayebi nde basala batia lobo te menga asali tia lobo nayebi so mama na miango ya kozanga ya kolia ya komela ya kolata na ya kofuta ndako ezalaki vraiment mokongo vraiment na leli mobi nzembo bileli nga na ndo sambela ya olela nalelaka nanga kaka so nayoki nzembo wana maya misuka ebimaka nango kaka naolela nzambe epitié de moi yokanga mawa nzambe wana maya koyokanga mawa asalinga grâce une fois nalamuki papa ya biso abenga mama $1600 nabi nzambe ezwa lokumu merci wana sikoyo troisième témoignage nange eza ya ndenge nakomi awa na kati nzela na quatrième pardon nde nakomi nzela nanga vraimen ezalaki matata eloko moko esaleli nga na liswa ya monene nga nayebi kaka tiongi dusu ekoleka nango natambole nango mwa tutolanga nzela nanga ntina koti zamba nabimi zamba ezokontie nabi te gaelo eza normal te toke un mois demi nazaka na eloko na lisu ekomisinga lisu mwa monene boye nabengi moko ya bamosi nabi mosi nakangeli foto nakangeleko foto ntango ebandaki naokangeli mpe foto ti lelo nasali un mois na ndambo nasaka na tiongi diso mosi alobi batiaki yo nyama na kati ya lisu baza na posa omona te baza na posa lisu ekufa nabi te mosi ngai na lisu ekokufa nga te tala nde one nazalaki ekufa si olisu mosi abi te nzambe akosunga nabi te mosi epesanga lipamboli mosi apesinga lipamboli epi na nde tiongi lisu wana esili yango moko na lipamboli ya mosi donc naye kopesa bandeko pardon naye kopesa merci na prophète Conde Paul Dominique na église atia liloba soki atiaki basali na nzela nanga te nayebi te so ngai noela nalinga nazala wapi nalinga nasuka ndenge nini me vi nanga lelo naza wapi peut-être mpe na liwa nayebi te yango nayepesa merci na prophète Conde esika na église liloba ya nzambe amen libota ya tata Amen. nga mpe naokumisa monene na nkolo ndenge azosalela biso na kati ya liloba nalalaki namoni moto na nzambe na mama na biso sapala tozalaki epa na nga na ndako tolambi tole après baye kobenga papa balobi mokonzi na aza no besoin papa mbala moko alobi comme ça botikala nga nakenda na korépondre appel babengi nga mena papa abimi akei nga nakomi kose tracasser nabi awa eza Boston ye ayebi te ndenge nini natiki papa abima ye moko akende soki abungi nasundoli biloko na ndako nabimi nalandi mbangu ngabi papa tika na accompagner yo peut-être okobunga abi te yo zonga kipe bilia wana soki na sisi kuna na koyaka mena après nga nazongi nakomi okipe bilia wana tango na sisi kolamba après ya ye koyaka na mama Sapala na mama Marie na mama Chantal tofandi wana tozosolola bona monaka boye mama Chantal abandi olobela nga wana bitumba makasi ngabi nzambe bitumba ekotika nga moko nini après wana naye kobenga basadi nayebisi basadi tala nga na loti moto na nzambe na mama boboboye balobi kaka ndenge yo omoni wana kaka mpe ndenge ekokokisama
yango libota nga na ye awa na témoignage ebele ya liloba nga ndeko na bino soki liloba te nde ngai naza liboso na bino nde bomona nga awa te même lelo soki naza na kati ya États-Unis c'est grâce ya papa parce que na rata Australie na raté Canada mais ntango nakutani na papa nde lelo nga naza awa yango bomonaka nga naza trop na zèle mpo na liloba na préféré nyonso na ngai eza ya liloba ke nasalela mokili tosimba liloba bandeko tosimba liloba ezosala ya mingi tolendisa bandeko bolingo eloko ezosunga biso eloko ezotemisa ngai ndeko na bino ya bolingo o papa atei biso tolinga me bayini na biso bao baya na bafamille bao baza entourage na biso tolinga bango na telemi awa mpona kotatola monene na tata oyo namonaki na ndoto mpe ekokisami yango wana nazoremercie grandeur ya nzambe nzambe aprotege papa na libota na ye amen amen libota mpe naye kokumisa nzambe na oyo asali na bomoi na ngai nga nandimeli liloba na Lwanda na 2015 avant nandimela liloba natambolaki baeglise vraiment ebele na bandeki koluka esika nini nakoki kozwa kimia partout na bandeki kokende na nozalaka na kimia te baeglise nakenda basukolanga bamai ya mungwa mambo ebelebele vraiment natambola vraiment baeglise na Lwanda mais na bandeki kozanga kimia nazali na moninga na ngai moko abandeki kosambela liloba nga kuna bandeki kotake nga mpena mofingi monene ya liloba ezali soki aye mpa na ngai nga biso elia misuni biso olia ya misuni te mwa nga na oseka ye nyonso soki aye kaka waka toka eglise nga baeglise na bino wapi o baboya ya misuni nga na mosuni na kokufa nango nga na oke te nandeki koseka ye nyonso mokolo mosusu boye mange tu baproblème elekaki ebele aye kotala nga na ndako natuni ye nga bi Sandra 7e trompete eza nini atuni nga yo oyebi kombo wana wapi nga so navandi nazokaka baoloba na nga kaka 7e trompete mongo nayebisi esusu cantique nouveau eza nini abi na ngai yo babiloko wana ozoloba osambela liloba te oyebi yango ndeni nga bino ozoyoka mpo biso na Lwanda nde tozalaki na siège tozalaki vraiment mosika te mais soki église ezoleka na siège kuna nazoyoka kaka mopepe ndenge eyaka ezomema nzembo ya cantique nouveau liboso ya porte ya ndako na ngai omona oloba ni soki navandi nazoyoka cantique nouveau nzembo na bino mo boye boyembaka wana na ebandeli omona ezoloba ezobeta makasi liboso ya porte ya ndako omona bandi oseka ngabi ezali yo mpe ande oza na ozalaka moto ya liloba ngabi bo wana eza banzembo na bino oloba bisi eza banzembo na biso ya liloba bon tobeti yango nga lisolo eleki nango esili bon baproblème bango te elekaki ebele nakokaki vraiment lisu te nakeluka camarade na nga atuninga ozolela nini nga bisi baproblème eleki ebele tala boyeboye na explike abi tokende ntango tabika tokende nga bisi ekende olakisa nga na église na bino nakende nanu komika mpo naokoka su te naomona kwa na mokili oyo natika su na mikolo ebele te nde na ndoteka na kikolo ezalaki fo koleka cimetière moko boye 14 bato bavanda na Lwanda bayebi yango naki so nakomi na cimetière wana nga mo nakomi komilobela nga mpe kala mingi te na oyo okota awa po ezalaka na garçon moko boye na Lwanda banda osola na ebie babomaka ye kaka na babandi bakundaka ye wana na mamikolo wana pene esprit de mort wana pene ezalaki pene esprit de mort ezolandanga so tokomi kaka wana so naoleka na transport nga na bi nga pene naza boye kala mingi te baoyo otika nga su na kati na cimetière oyo soki kaka nakomi wana nga mpe kala mingi te na oyo otikala awa kaka bongo ti naye kokutana na camarade na ngai komema ngai komemamemaki ngai na liloba batei ngai liloba ntango nakomi kuna oyo balobaki na ngai eloko moko kuta koboya eza te oyo mpenza namonaka nyonso yango mpenza nga oyo balobaki na ngai nazonga mai ya misu ezobima nga nyonso tu na poli na mai ya misu moko bakamano ozolela nini ngai na bisi naokoka te oyo balobi na ngai elekeli ngai oyo vraiment namonaka nde nayaki kozonga kokotisa makolo nanga nakotisa na maloba na liloba wana magatu nga mpe na frère tobandaki koluka église nini tokokende mpo totambola baeglise vraiment ebele solution malonga tobanda ozwa eza te ntango nakei nabeteli frère nga bi frère ta makambo namoni na église ya liloba abi nanga ako tobandaki koluka mpe église okende yo mpe kende nanu okende nao mpe komeka oyeba nini oyo bakoloba nao frère pa ezitaki te lobi nango na ntongo tokumbani su ngai na ye akei bana tokotisa makolo na biso na église ya liloba ye bakeye ayoki abi église oyo tokosambela eza vraiment awa totikali wana tobandi mpe kolanda baprière
bamakambo ebele makambo oyo lelo oyo baloba na biso basali malgré tout témoignage eza molai nazosaute ok eza nde babandi koloba na biso babi tozomona bino bokende bamboka moko ya mosika vraiment bokende bamboka moko ya mosika baposa oyo mitema na bino ezalaka mpesi bokende na bamboka wana ntango baoloba bongo nga naomona ngo kaka normal naomona ngo kaka normal kaka mais lelo bamaloba wana ekokisami na volonté na biso moko te na makasi na biso moko te soki na makasi na biso moko elingaki kosalama te mpo moyini vraiment asilisaka biso mbongo nyonso mbongo tosalela bavoyage ezala babrésil ti tokóma awa eza kaka na makasi ya liloba mpo basali bakomaki koloba ngana biso basali bino makambo oloba esi bozomona biso mbongo nyonso esili malgré tout nazali osala bavoyage ya bachine na okende mais nakomi kozanga na 100 kwanza oyo ya kofuta ta kosomba ta lipa nakomi so na ye na église basali baopesanga mbongo mais bino makambo bavoyage oyo bozoloba nakobanda na voyage yango na ondengeni mpo mbongo nyonso so esili biso bayibotia na kondima nzambe akosalela bino nzambe vraiment asali na fare ndenge ayaki malgré tout batémoignage eza ebele nazokata tina ndenge toyokóma na mboka oyo nzambe azokontinue kaka kosala malgré tout kokɔta na biso awa ezalaki facile te mais nzambe na nzela moto na nzambe amonisamaki vraiment kokɔta na biso kati na esika oyo bandeko oyo baye komona makrista liloba ndenge ezoleka ezala vraiment mpona esengo ya koya boye te mais soki motema na bino etutami mpona kolanda liloba bolanda yango mpenza na bomoko nzambe akosala ebele mpe ya minene koleka kutu oyo asalelaka yo témoignage na ngai yango wana na suki amen. Awa nazali na age ya ba 17 ans une fois na butu nalala namoni bato basali molongo bazwa lipamboli nayebi nanu papa te à l'époque mais namoni bato yango bazwa lipamboli oyo afukama nga mpe nakimi mbangu me nakomi na retard alinga baluka na ye nafukami mpe nazwa lipamboli témoignage nanga mibale eza ke tovandaki tozali na makambo to programme ya voyage te nga na papa du coup babenga biso bayebisi biso tokende na ambassade toleka toza na interview fo tosala mpo tovoyage nazwi bapasseport tokende na papa tokomi mpe kuna na ndako epa papa na bimi te mais papa asimbika bapasseport abondela alobi nzela eza kofungwama bokokende malamu ekoleka malamu tozongi toye nde toyokende mpe interview tozwi mpe bavisa makambo nyonso tu esalemi na kimia ale tosimbi nzela toye koya jour asuka nga bi te tozongisa matondi nokinoki mpo tala kaka tokoki ebongo te toya jour tozongisa matondi namoni bato modele batelemela liboso ya porte epa papa nga nalobi mouvement moko eza awa natuna bo papa azokende nabi bon tosala nde nambonga matondi na maboko nabondeli papa jean nakota abi te papa azokende moyen eza esu te boye na reta tobaluki nalobi na motema nkolo amoni volonté nazalaki nango ekosalela te toye tokende église tokomi na église mpo babengi biso bayebisi biso fo bolonga lobi voyage eza lobi fo bozwa vol lobi toye tokomi na église nazwi mbongo matondi wana natie na offrande nayebisi mpe basali basambeli basambeli mpo na biso mpo na voyage nde tosimbi nzela nga nalobi seke papa ndenge akei ake kobongisaka ya nzela mpo biso tosala nini tolanda tokuta ye nzela eleka na kimia ndenge ye alobaki donc toye mpenza nzela pepele kimia sans problème na nde mpe tokomi awa sans mikakatano yango nakomisi nzambe témoignage asuka eza frère ndenge aza bongo azala congolais te frère ayoka lingala te aloba yango te ndenge toyemba na cantique moko de tout peuple et de toute nation ne bandeli na bandeli koya église nga moko me nakumisi nzambe mpo andimeli liloba tokóma koya malgré kiti na biso eleka na lingala azoyoka te soki isagi kofukama afukamaka soki isagi kotelema kobeta maboko abetaka yango na ye okumisa nzambe amen.